sala ya kumsela yo ebele. Aujourd'hui, l'inférieur est toujours béni par les supérieurs. Moi, na pambalo yo ezati ke pamba bino de kudo pambola biso merci pour na lipambolo pesinga mwana yo na tongwa lelo. To pesi bande kubote mbote oba kodisima. Mbote mingi zamba pambola bino tozoko ba toujours na matia na biso na ngolo na nzambe kola lobela so na tongwa lelo. Tofunguli ba Biblia na biso na mukanda Exode chapitre 8 verset 16 à 19. Ndeko oyo azana mama na biso oyo akokosunga biso na Biblia ya Lingala. Exode chapitre na yango 8 verset na yango 16 kino 19. Mama oyo azwi atangeli biso. Exode chapitre 8 verset 16 à 8 verset. Evangeli ya mokili nzambe ntango asalaki mokili asali mokili na ye alobi tout était bon et très bon. Yambo nzambe akela yo akelaki nano mokili abongisi yango malamu ye moko atali yango alobi nyonso eza malamu et très bon. Nsima na yango kokela nzambe akeli moto ntango akeli moto akotisi na kati ya destine na ye. Tolobaka kado kitoko nzamba sala biso o nzamba pesa biso eza bomoi. La vie c'est un cadeau précieux de la part de Dieu. Yango moni nzamba lobaka tubate la bomoi o malamu parce que eza cadeau o asali biso. Etango nzamba pesi biso na mokanda ya Jérémie 29 azoloba be j'ai pour vous les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Je veux que vous puissiez prospérer en tous égards comme prospère l'état de vos âmes. Wana sui anzambe pona biso. Nemoyini satana sepelaka te. Na onkolo apesa biso. Yango ntango tobandi kolobela ba ennemi lobi. Toyoko sosolisa ennemi ya monene na kati ya destine na biso eza makanisi. Pour un rappel que le makanisi azana ba porte mibale à côté la kabiso na nzela otozo mona na miso pe à côté la kabiso na nzela otozo yokana matoi yango te lobaka ke okoko pesa mutunya oto litoi na yote ba shitofel bazana vie ezana bati ba ko conseiller yo pour longa te me pour échouer mutu mo ba benga Ezekias prophète atini nzamba atini prophète kolobelae bali basuka na libota na pozo kufa na kuyoka kaka na nzela matoi lokola badozo kufa amemi makanisi ne mbala mona cimetière mais moto moso babengaki Mardoché ntango basinyelwa bozo kufa Mardoché lokola ye nzambe atika nzambo azaka na liloba suka ata bato balobi me liloba ya suka eutaka mpa na nkolo yoko kitama mosi tolobaki lisusu na kati ya destine ntango nzambe akeli yo atio na destine na yo apesa yo liloba. Na Jérémie chapitre 1 verset 19 ayebisi Jérémie ayebi na Jérémie boye ete kobanga eloko moko te ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Jérémie atatambolaki na destine na ye akutana na bitumba mama akufukama azaki na liloba oyo atakuta na bitumba edike nzamba loba pona bomoi nanga ils te feront la guerre mais ils te vaincront jamais. Ayesu koyebisa Josué abina Josué abi Josué na bomoi yo nga na saleli yo na destine nga na kotisi yo nul ne se tiendra devant toi. Bitumikuya na destine ya Josué ayebike nzamba apesanga liloba eloko moko ekotelemelaka ngai te. Na bomoi ya Samson apesaki liloba ayebisi Samson abi yo rasoir ekoleka na mutu na yo te. Na bomoi ya Jean Baptiste ayebisi Jean Baptiste abi yo okomela ni liqueur okomela ni vino. Yango telobi bamama bino boboti biso koyebi eza bamama mosusu ntango mosusu avant biso tobota mokutana na prophète apesaka yo liloba ntango mosusu obosana yango tolobaka ezalaka motuya ya kozala na agenda eza na liloba moko nzambe aloba mpona mwana yo ate moni vi ya mwana ezoningana mais rememba biso toloba yango na anglais kanisa eza na liloba moko nzambe atachaki mpona desina mwana yo
que ça soit bon moi les autres ngisama mais liloba suke utake pana nzambe que ça soit vie à moi les autres ningana mais zana liloba o nzamba loba pona ye yango satana bundisaka ye yoka bible zoloba toute langue qui se lèvera contre toi, c'est-à-dire babi monoko nyonso oyo kotelema contre yo, maloba nyonso oyo kotelema contre yo na destiné na yo kokondane yango. Yango moni bible lobi, soko yoki mwana azosala ve, parent oza na capacité ya kolongola mpe koefase ve wana. Soko yoki bazoloba mabe mpona mwana na yo, oza na kapasité ya kobuya maloba wana mpona vie ya mwana na yo. Parce que eza na liloba oyo nzambe atasha, yango moni mpe satana akotelaka bato baloba maloba mabe. Tokokita na se tokoloba ngo. Yango nzambe azoyebisa bana Israel na litangi mama Maria atangi, mama Makesa atangi. Abi nakotia bopeseni entre Bégyptiens na bana nanga o bavandi na Gozen. Yango tango toyimbaka na ngambu ya Egypte molili, na ngambu ya Israel pole. Bana Israel bavandaki na Gozen na kati ya Egypte. Mukulu wana nzambe atindi Mose kende koyebisa Faraon soka boyi kobimisa bino na kotinda bamushi na kotinda banzinzi. Me na libota Gozen nzinza kokota te bakozala na kimia na kosala yango mpona distingue bino. Lelo tozoloba eloko moke na kati ya destiné na yo nzambe alingi ko distinguer yo. Na Malachie chapitre 3 verset 18 avec il y aura la différence. Distinction ezowuta kaka na ko établir différence. C'est-à-dire nzambe alingi biso totambola lokola bato nyonso tote na kati ya destiné na biso. Tango Balaka bengi Balaam amodi Israël. Balaam abisi owa Balaka bengi boto ozomona. Soki na bimisaka kaka malédiction, mais bénédiction de nous bima na monoko nanga. Dans Nombre chapitre 23 verset 9, abi je vois Israël au sommet des rochers. Et ce peuple a sa demeure à part. Il n'a pas sa demeure parmi les nations. Nzamba zo ko établir distinction pour la nini. Nzamba zo séparer yo. Nzamba divisa kate parce qu'en Dieu il n'y a pas d'esprit de division. Mais Dieu peut te séparer pour te distinguer avec les autres. Ah oui, il y aura la différence entre ceux qui me servent, ceux qui ne me servent pas, entre les justes et les méchants. Na sena mokili yo na destiné na biso nzamba ko établir différence. Acte 13 verset 2, disciples bazobondela abi mettez pour moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés. C'est-à-dire nzamba zana posa distinguer biso. Il faut bokesenye zala ndenge tolobaka bokesenye kozala na bayeba salelaka nzambe mpe bayeba salelaka nzambe te. Na Egypte nzambe atiaki bokeseni mokolo yebisi bango bozwa makila botya na baporte. Ange akufa leki abeti na ndako nyonso ya baegyptien me na ndako nyonso ya bana Israele eloko elelaki ezalaki te. Mwana akufaki azalaki te. Mukolo ya kotinda bamushi alobi na kotinda bamushi kuna pa Faraon na libota na ye me bino bana Israel bokozala épargne. Nzamba aponaki libota ya Israel mpona kolakisa bokeseni waza peuple nanga akoki kovivre lokola peuple nyonso te. Yango moni ntango toyambi Yesu Masiya mpe Yesu Masiya kati na biso ntango toza na se na ntango mama akofukama tokotambola lokola bato nyonso to te. Nzamba akokreye kaka différence entre biso toza na Yesu na baoyo baza na Yesu te. C'est ça. Dans le verset Ototangi, j'établirai une distinction. Le loi Mose baza tes amis sur Bazotoza. Le loi Zabama Marine de Baza. Le loi Zabama Kesen de Baza. Le loi Zabama Kofuka de Baza. Le loi Zabama Mirene de Baza. Alors, pour la binonga nzambe na ko établir distinction. Na mboko bofandi, na immeuble bofandi, na ko établir distinction entre yura bato basela la nzambe te. Mais Satan a lokola lingaka bongo te. Aluka toujours kotiela biso ba barrière. Biso ndenge toza na ADN moko kati ya makila na biso. Toloba bwe na lokota français. Si nous servons le Dieu des miracles, sachez-le, nous servons aussi le Dieu des distinctions. Parce que zaki na kati ya Bible na mwasi mo babengi femme à distinction. C'est-à-dire so babengi femme à distinction za kwa basinyo tout. Ata na kelasi
Bazako répondre biso na suka tant bazo pesa examen babi ceux qui ont satisfait et ceux qui ont distingué bazan ndenge moko te. Basan ndenge moko te na ba o ba satisfait na ba o ba distingué. Yango maman o ba bengaki na Bible femme ya distinction. Nzamba poni maman kufukama na kati église okendaka na kati ya mosala okendaka oza toujours mutazo distingué parce que oza kati na Yesu. C'est pour cela Israël partout atambola nzamba distingaki biso pe ndenge toza kati na Yesu partout tokotambola na via distinction nazola na intercession mama yabi kosala biso bavazi ya pamba te kosala biso bengongolo ya pamba te Bible bengi biso fo tozala bavase d'honneur soki vase d'honneur ezali vase vide mpe ezali. C'est-à-dire, na vase d'honneur, na vase vide, moi, dans un phase à la vase d'honneur, ou dans un phase à la vase vide. J'établirai une distinction où, dans votre destinée, nous allons la distinguer la classe, la destinée la bango, parce que yo maman zana Yesu. J'établirai une distinction. Mais le diable ne veut pas ça. Il y a une barrière. Première barrière pour nous accéder à la distinction, c'est la vie à mélange. Au moins, place Tozali, place Bozwami, place Maman Bazwami, Bayuda, ceux qui vont en Mboka Nabino, Bafan, la place Mona Batunia today. Bayuda, ceux qui vont en Mboka Bopus, en Abakantia, Maman Lungwe, Bakina Kati Moussous, Banda Mose, Bananzamba Pona Bango, Baviva la vie à mélange. Mais bana nzambe o baza bakate so bake na mboka nyonso bake na environnement nyonso balinga basadapte lokola bato wana ote balobi ke mboka so boke so bomoni bato baotambola na droite bino mpe botambola na droite. Oh, est-ce que ça c'est biblique? Est-ce que Bible mtekoma bon? Les chrétiens s'adaptent facilement à l'environnement nyonso bake. Oh, vie ya bana nzambe bano baza na distinction bazaka na vie ya salade te bazaka na vie ya mélange te. Yango moni Bible lobi sortez au milieu d'eux. Nzamba zomona yo kati na bango te même na domaine na mariage. Okosala mariage à mélange te. Bana Israël ba isa bango bino bokobana na entre bino na bino. Ba chrétien pe ba isa bango bino bokobana na entre bino na bino. Bible lobi ba o bazana nzambe te. Ba o bazana bonzambe te soki bakokabwana bakabwana. 1 Corinthiens chapitre 7 ntoma Paulo nde mutalobi yango. Quand vous avez un mariage, vous avez un ensemble. Ok, vous avez un ensemble. C'est difficile dans ton mariage que tu vives la distinction. Bible où il a dit agis mon bali amabe, agis moi ça mabe, à qu'on vivre le la carré dentaire. On dit carré dentaire passe ni les araganamino. Première barrière pour nous t'accorder la distinction ezali vie à mélange. Nzamba boui mélange. Alors bi sorti au milieu des. Ah des fois il pas molizo lingi kita. Mais nzamba zo mona yo place aux ali moi il pas molio kita. Te posant la vie à mélange. Ba français ba lo baraboye. Dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai réellement ce que tu es. Yebe sama mutu atamula na yo na oyi biso na nyo yozali. Apôtre Paul na kata Bible a refusé kotambola na mutu moko akopoza témoignage na ye. Pour accéder na vie à distinction, na destinée na yo, faut boya vie à mélange. Faut boya vie à kozala lokola lolenga mututu. Paralytique azalaki na piscine na Besaïda. Abi na zolela mutu akoboka ngana maya azate te. Yo za na miracle à mélange te. Yo za na miracle unique ya yo na Yesu. Na sepelaki na ndeko parce que azomona bato bazokwea na mai ye mutu akomema azalaki mais mitungisa mai te. Parce que le miracle des autres ne lui rendait pas jaloux, mais le miracle des autres lui augmentait la foi. Miracle, ils ont pas moula manabat. Et ça, ils sont tous jaloux, mais ils ont fait ça, ils ont les paniers circulent encore. Attention à la vie à mélange. Na musalo kozala foza distinguer qui va se mélanger yoza mwana nzambe. Amina ngama pasera bala ki sœur moko awaza leki a député na Congo député na tangwa na mariage abina tuneka leki na ngambala zana mbongo te na tuneki mama mbongo te nataki est-ce que mobali anaza chrétien ou yoza biso libota na biso to yamba Yesu est-ce que mobali anaza chrétien eloko na tuneka yango pour
ce qui est que yo sa chrétien mobile na za chrétien beaucoup vivre vie à distinction parce que bino mi balé ba chrétien na kati na bino molimo santo aza vouloir ou pas na makila na biso tozana ADN ya distinction et puis tozana ADN ya réussite. Un chrétien qui vit la vie de distinction, il est condamné à réussir. Parce que tozana ADN ya réussite na ADN ya distinction. Na kati ya bomo na biso. Ça c'est le premier barrière. La première barrière, ils permettre de la distinction. La deuxième barrière, ils permettre de la distinction, c'est avoir le langage de tout le monde. Moi, je suis le langage de tout. Proverbe 18, verset 21, lobby. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bon, il peut pouvoir, et ça, mon nom, Mwana zamba za kana via distinction kokolo balokola mukini otote. Na Jacques chapitre 3 verset 4 le Bible. Monoko lolemo eza lokola nzete alimeta muke ekoki kopelisa samba mobimba. Voilà ba tout soit dike. Maman le baby tant yo soloba na so yo kondili yo soloba na Pierre. Abi ton langage. Est-ce que dit koloba na yo eza lokola ya muto bakangi. Pierre koloba na yo langage na yo kokani na Yesu. Oh, ba disciple za mazaki na Yesu ba comme que aussi semblable à Christ. Pierre parlait comme Christ. Mutu asana via distinction fa loba lokola Yesu, fa tambola lokola Yesu, fa vivre lokola Yesu. Psaume 141, verset 3, et le Bible, David a dit, Seigneur, mets des gardes tout autour de ma bouche. Chaba garde pembeni ya lolemo langai. Na proverbe, je pense, 21, 23, je dit, Seigneur, surveille mes lèvres pour na lolemo. Ba yemanzembe abi kaka pour na lolemo libala e kufanga. Pour na lolemo makambo bele beba. Dans Matthieu chapitre 12, je pense, verset 34, il dit, c'est par tes paroles que tu seras condamné et c'est par tes paroles que tu seras jugé. Dans tout temps, à l'université de Lubumbashi, ezaki na ndeko mwasi moko boye, azalaki mayele, azalaki pe très fier. Soka bobengi, aboyi comme on appelle ça ma combo, faut m'appeler Madame de Beauvoir. Bonjour, Madame de Beauvoir. La maternité n'est pas mon domaine. On a réponse naïve. N'attends pas beaucoup de cas auditoire. Bonjour Madame de Beauvoir. Réponse naïve, la maternité n'est pas mon domaine. Ma classe ici là, Banzana, de son abakongo, Badebele, Bakenda, mais Mandeko Batikana dans le Bumbachi, Bazope Bamisala. On a ça vie, mais on s'en a rencontré un ancien à Kassapa, il est passé à Lumbachi. Fait des années qui va comment toi, comment t'as vu, qu'est-ce que tu es devenu dans la vie? Ne voilà Madame de Beauvoir pas na fête. Amoni a collègue même moi aussi. Bah ya mwana tine a venu commander de ça na ça place bien. Na ça ka orange. Alors ça orange. Ah bala bien. Mais na bala mais tu le non na botité. Ai sabi ko. Veli kwanda lo ba yo Madame de Beauvoir. Ce que je me dis Madame de Beauvoir, la maternité n'est pas mon domaine. Kasi on demande encore ça moi yo. Après des années passées à Zui Libala, Madame de Beauvoir et Landa Yetina Libala, parce qu'elle a dit qu'on confie. Proverbe 21, Proverbe 18 et 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Yambo Yamama Kufuka Makoloba, Keba Ozolobani. Keba Ozo confessé Nin, Keba Monoko Zolobani, Kakapona Lolemo Makambe Belebeba, Bible Zo Petisa Lolemo, avant Lolemo Loba, David a bien contrôlé dans le Malobe Zo Dimana Monokorangai. Amen. Contrôlé Maloba, Kakapona Lolemo, Moutou Azana distinction, Aloba Kalokola Yesu na destiné na ye, Aloba Kalokola Maman Yotuté. La distinction de Zokola, ah, Zokola Mabenga, Mamé Wasso. C'est-à-dire quand tu vas me dire maman ne voit ça c'est maman bilobela. Mais na katia bana nzambe na ba femme de distinction. Maman oyo mwana kufi likolo. Mwana kufi likolo ya kiti na se. Mbona bezo mitumsa mandenge nini. Mais mwana kufi likolo abowaye sombaye ne pe mwana kufi. Mais lokola za femme de distinction, aisi mobile na vie tout va bien.
terme de distinction pour le babi. Moi, t'as koufi. Les gens que papa et maman, mais maman, moi, n'a koufi du colo, n'a sé, maman, n'a zo babi, tout va bien. Quand le babi, tout va bien, et quand on a Proverbe 18, babi, la vie et la mort. Nangala, tatala, kananzila, maloba, oyo, namona, kutu, le samba prophétique, namona, malobo, maman, na loba, ndesi, kusamwana. Malobo maman na lobana mwana na kufi likolo mais ye na sazo lobabi tout va bien tant le prophète aye ko bondela mais pas na ngai na monaka tant kaka maman na se alobi tout va bien likolo maloba neke lokolo ezaka na pouvoir na kufa ezaka pe na pouvoir na bomoi malobana na pouvoir na bomoi la musi mwana na likolo. Nous devons contrôler notre langage na bomo ya distinction to sengeli na koloba lokola Yesu, na kotambola lokola Yesu. Pétero ba ebisi ba bi ton langage est comme celui-là. Troisième barrière, pour ils ont permettre de sauter. Donc on a vu la distinction, la vie attachée au passé. Pétero a zolo bambis, Yesu tabimeli na moi. Mais je sais Pétero, je sais Yesu makambolega ilobi na butu. Ah Seigneur, nous avons péché pendant toute la nuit. Nous avons rien réussi. Mais puis, il y a ce même tatelé, mais il y a ce malobité. On a le baissé l'équipe. C'est-à-dire, et là que nous sommes à débélé, quand on a vie, il y a une distinction. Oui, il y a des attaché à passer là. Comment il y a des attaché le rôle à péter. Seigneur, nous avons péché la nuit. Mais la nuit, c'est déjà passé. Si tu as échoué en 2022, 2022, c'est le cas. Si tu as échoué en 2021, et c'est le cas. Nous sommes en 2024. La prière me saute le barabi. Là où j'étais tombé, c'est là où je me lèverai. Là où on a eu le son, les place, les âmes repèsent sans avoir. Quand ça nous a pété le terre, la nuit nous avons péché. La nuit c'est le cas. Mais Yesu n'a jamais eu un mot, il a dit, pété-le. Ouaka. On était dans moi, il va me dire, rebelle, il va me dire, il va me dire, c'est un gana. On t'attend, ça va me dire, il va me dire, pété-le ton à Yesu. La nuit parce que la nuit c'est déjà passé. Bien aimé, ce que le passé va te rattraper toujours. Ce que je pense histoire, le passé va toujours te rattraper. Et ça, on est comme moi, c'est mon papa, mon gars, qui peut faire. Si moi, on est assez grand, on connaît la sangatia, si moi, on a dit papa, on a la fiancée dans un jour. Mususa samedi papa azaki na ndako mwana mobali na fiancé na moi si tant moi sikuta na fiancé na moi si papa dali papa si moi dit toi dans ma parcelle moi je comme non papa c'est ma fiancée non je connais la fille moi non papa c'est non je connais la fille moi mon bel était fille de maman dit papa na qui c'est papa na zaki perfait or que cette fille elle était déjà grande mais tant moi zaki na 4e des humanités na école moi la moi je na zaki mana professeur bakanga ba na toilette école préfaya bengana mwana wana bakoma komona kozonga sur l'école wana te mais les années sont passées. Les années sont passées, moi on a cola à 6e classe. Ayeka kolingana na mwana papa wana. Tant baye, papa n'a pas raconté moi n'a dit cette fille, c'est une bordelle. Excusez-moi pour les mots. C'est une bordelle. Les passés à moi si voilà était comme rattraper la destinée na yé. Bible lobby na en toi ne vous souvenez plus aux événements passés. Aukanisa kama kamweleka te. Les Corinthiens chapitre 5 verset 17 le débrouillé. Toutes choses anciennes sont passées. Choses est devenues nouvelles avec Jésus-Christ de Nazareth. Ne pensez plus aux événements passés. La vie attachée au passé. Moi, au côté, il y a distinction parce que les passés sont réclamés. Aucun saké nous remonte au salam avec les passés. Le goût nous a Jésus c'est les cas. Nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien réussi. La nuit c'est les ténèbres. Aucun saké nous remonte les cas dans les ténèbres. Amen, 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 amen.
passé. En tout ça, c'est le lissomo, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais où est Kali, c'est le sang de Jésus qui ôte le péché. C'est déjà passé. Si vous avez un souci, nous allons nous rattraper. Ne vous souvenez plus aux événements passés. Il y a d'autres barrières, moi, que vous avez déjà dit, c'est juste. Moi, je continue à m'atteindre, Nzamba Pambola Biso. La zone si maloba. Et pas maman modératrice, maman Marie, la zone si maloba pareil. Amen. 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 Nzabrazwa lokumu na maloba ya talo ya pesi biso. Kanisaka tena oyo seleka. Totambola na kubanga Nzambe. Tango nyonso mulimo azokebisa biso na nzela maloba na ye. Merci Nzambe tobondeli mpona kotonda mateyi mpe kokanga priere na biso. Yahweh toye koloba merci po te ozali malamu. Nzambe na nguya, Nzambe na bikamwa, maloba na oyo eyaka pamba te. Maloba na oyo eyaka mpona koedifie biso, mpona kolongola biso na bakokoso ya masumu na mokili tozovivre, mpona kolakisa biso nzela malamu oyo biso tosengeli tolanda. Papa merci. Na kolendisa soko ndima na biso moko na biso azwi empwe kati na maloba opesi biso na tongo na lelo moko na biso ase souvenir na likambo moko oya nanu atika te po te alongola yango kati na ye. Papa totondi yo kanisila mosali na yo papa oyo alobi ya mingi kati na esika oyo. Nzambe bakisila yesu oyo ezangi oyebi bosenga na ye papa. Ete nyasomi pai na ye alibwa mpona biso toyoka na kolekisa te kasi toyoka mpe kotia na misala mpe echange kondima na biso lokola tolobi ebalobi na biso bayekoli babandaki kozala témoigne ndenge toyokaki histoire ya Pierre yozoloba lokola moto wana Pierre awanganaki ya solo mwana na Nzambe esengela loba lokola Nzambe mwana na Nzambe esengela tambula lokola Nzambe mwana na Nzambe esengeli azala na témoignage esika ya azalaka lokola Yesu Masiya po toza balandi na Yesu Masiya oyo mpe aza ya Satana atémoignaka Satana bisalaka ya Satana. Nango tolobi merci pai na yo Nzambe na bomoi papa biso tozala